Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour. Bonjour Balandignon, soya BBC, bonjour, bonsoir, ainsi que les bino partout dans le monde. J'espère que non, vous allez bien, bisopé par la grâce, non, toujours que non. La grâce de notre Dieu nous suffit, alors quota, aimer, partager. Ceux qui ont la liboso, s'abonner et que ça vraiment biso bien, makasi mingi. Voilà, bon début à semaine. Na balandignon so ya BBC, bon début à semaine na binonyon so shalom mes familles libota, les shalom bonjour na bino, bonsoir, bon début à semaine, les dinachou, on est ensemble toujours. C'est-à-dire que non, les shalom vers vous allez toujours calme, na on a un message na bino maman BBC, boni kasi vous pécha, bomni Mobutu. Sûrement Mobutu aza. Au biso nyonso toyebi ke non Mobutu aza mutu moko boye ke non alingaka mingi silence, hein? Voilà. Famille libota shalom na bino lisusu toza na filme na biso o tozotala na titre ya innocent ou coupable na Candy Star pe toza na Ataya. Voilà. Na innocent ou coupable bandeko tomoni déjà que non tension ekomi déjà likolo. Tozela lelo tokuta la 9e épisode et kozala ndenge nini nani bakokanga nani akozala innocent nani akozala coupable bato mususu babenginga mama BBC vini kaka te ne abomi mwana na ye o mama BBC eza tirbo te mama BBC eza tirbo te tirbo nda abomi nani te junior te hein eza vini te donc biso nyonso na bino tokomi kotatone nani abomi junior neti po na nga kutu nazo épargner nanu nazo épargner Turbo na bandeko bazokanisa ke non eza Turbo na nazo épargner Turbo. Je ne pense pas que non eza Turbo parce que ce qui Turbo bon I don't know really but non non monate tout ça eza nini Poutine ta niveau au Poutine akomisaka biso tokomi kotuna na mama bébé so moni ndenge nini kuna nga na moni on dirait ça kaka vini hein eza aziza te parce que aziza nga nazo zape yete eza kaka ye nga na omona kaka neti eza kaka aziza botala tango baye kokanga ye wana tango nani soki police ye kuna bomoni ndenge azalaki bomoni nde ba agitation moko azalaki nango elakisa kaka ke non on dirait yebi likambo moko siko ekweli hey Poutine façon komisaka biso niveau komisaka biso. Alors to kende wana tozali belé lelo na 9e épisode na biso totala sort ekozala ndenge nini divina kozala avocat ya nani parce que tomoni déjà papa Turbo est déjà avocat na ye eza nani c'est qui encore le monsieur kombo ne échappé nga ye déjà azana avocat na ye oya yaki ko annoncer bango que non ba sali autopsie résultat ebimi que zanini Gingombe pardon voilà Gingombe nde déjà avocat ya nani ya Turbo yende annonçaki que non mwana autopsie et sur résultat soit disant que non eza poison. Maintenant il reste aussi à savoir poison en côté là qui nini ba injectaki en hôpital poison vini tango akutanaki na mwana asololaki na mwana ka ndenge mwana yaki kotuna mama na ye bakombo ke non kombo boyeseki et voilà na sima nango asalaki mwana nini intérêt ya ngambo ya vini o bato mususu baokanisa ke non vini nde abomi mwana na ye intérêt kozala nini ke non aboma mwana. Alors toza kaka toujours na ba question ebele tout ça c'est qui c'est Poutine de l'écriture à niveau comme si biso tokomi kaka kobenga na mama BBC nga na moni kaka ke non alors toza lebele wana ole to banda kotunana indice ezomonana te ezoyebana te tozalaka wana ke toke koyeba innocent na coupable. Voilà.
La grande famille. Beaucoup d'abo aimé, beau partager. Bomoni titre nanga bomoni pe photo ya miniature. On a partagé, on a tout solo la nan. Nous avons sous promotion. Bomoni na tie banami balé oyo Divina na Gatsby. Na tie Divina na Gatsby. Eloko esali ke non asala émission eza nini. Na moni ka ndeko moko atindelinga lien ya vidéo oyo ya Gatsby. Gatsby a commis à lobby et c'est juste quand on ndeko moko komelie que non problème les gens n'arrivent pas à supporter votre niveau de bagage, fier de vous et voilà quoi. Alors Gatsby a lobby et eloko moko a lobby pour une vie où chacun bolande pour une vie où chacun finira par mourir tôt ou tard. Et ça n'est pas ça. Ça ne sert à rien de nuire aux autres. Pour une vie où chacun finira par mourir tôt ou tard, ça ne sert à rien de nuire aux autres. Nde eloko esalinga mama BBC na kosala émission. Et tant on a yoki pute ma pasi, eza kaka pona bato ba théâtre te mais eza na bato mokili kaka. To inanaka, to bomanaka, to salanaka mabe. Do makambo ebele eza kaka ya bien te na vie sociale. Muto abongate asimbikisi. Mutu azala na ote boiniye, mutu a fournir ba effort na ete boiniye, mutu azala na maela écriture te boiniye, bolinga konuiriye. Pour une vie où chacun finira par mourir tôt ou tard. Ça ne sert à rien à connuire. Babana, pour aloba bongo, asa déjà na batu o ya moni déjà que non ayebi pe que non ba o nuire vie na ngai. Pour abimisa o ezana abimisa o ezaki na kati ya mutema na abimisa ngo, c'est-à-dire que non a vivre façon bazo nuire, azo vivre façon bazo linga ko kitisa ye, azo vivre façon bazo rejeter, azo vivre ba insulte, azo vivre ba rejet, azo vivre ba humiliation. Pour na nini? Pour azo luka kaka vie. Pour azo luka kaka vie. Siko awa na kokende na émission nanga na osala ngo en général pour ekozala conseil ya yonde kozolanda nga ezape conseil na nga mutu o na osala émission, c'est-à-dire que non eza conseil ya biso nyonso ata que non yo pozalaka parmi yo pozala molimo wana konuire ba vie ya bato, tu dois laisser parce que lorsque ozo nuire vie ya mutu oyo azoluka vie na ye yo ozolinga konuire yango mais yeba ke non biso nyonso eloko tosalaka peut-être ya koluka ta lipa wana tokozwa lipa tokolia tokomela mais plus tard tôt ou tard tokufaka tokozalaka éternel na sa moyo oyo te. Banani yango balinga konuire ye, banani yango ba onuire mwana. Soki tokoloba to tala biso nyonso toyebi mwana autaka epa mama loketo. Après ye kolongo epa mama loketo akomi komona ba humiliation, akomi kozwa ba insulte, akomi kozwa ba biloko donc oyo eza kitoko te. J'avais essayé na tunaka awa, je crois qu'à ba 2 jours à tout ça ba émission ngo awa. La grande famille, vous aimez vous partager, hein, s'il vous plaît. Na tuna kia na binga kutu ne na zabwe mama BBC na eba apete. Au moins ta ya linda to ebi ke non Divina alongwa ki kuna
ou encore balingela qui est boule vu que non akenaki ko jouer et pas Muchopi. Siko Gatsby eza nini oyo azali susu pembeni ya mama Loketo te. Namoni ndeko moko abengaki ngai, je kosi kobenga ngai te asalela nga audio moko ya koloba ke non. Il paraîtrait soki mama Telesi amonaki soki Gatsby ezaki soki na milie nini wana Poutine azalaki wana soki akenaki pe apesaki pe Poutine mbotelo mo abongo nayebi te soki eza audio soki babengaki nga barelate nga ka eloko wana nde Telesi akenaki komema ya koloba ke non Gatsby kuna ake soki epa Poutine, Gatsby soki apesaki Poutine mbote, Gatsby a se retrouver na milie ya banani ya famille Libota. Ne par là esalaki ke non akoma na problème na yebite. C'est juste oyo ba yebisaki ngai but I don't know pona tuna ki na lobi yango Gatsby esala nini yango esala ke non lelo azali susu pembeni ya mama Loketo te. Alors, sikoyo, tant on a loba awawa, mbala moko nazo réfléchir, nazo raisonner na ya koloba ke non, batu baloba ke non, Poutine mutu abebisa batu, abebisa théâtre. Mais lorsque bo pekisa bana oyo, ou encore ndenge toyoki ke non, Divina akenda ko jouer et pas Muchopi, yango memela ye ba problème. Wana eza ko bebisa théâtre te. Tozolanda na ye juste ka pona ko interpeller ba audio ebima Muchopi abima aloba ndenge Divina abenga ya lebi ke nota ndenge olukelinga ba problème ka pona yaki ko jouer epai na yo wana eza ko bebisa théâtre te. Gatsby ka ndenge balobeli biso balobi ke non soki azaki na milie moko boye famille Libota nde ezalaki wana bake kofunda ye ememeli ye problème wana eza ko bebisa théâtre te. Totunana ata lelo tango tozomona nani Sherika malgré que non bapesa ye poste malgré bapesa Sherika poste et pas mama Loketo ya koloba ke non soit disant que non ya komiso ki nani na SB mais azo parvenir kobima koya asali analyse ya produit mususu o esalaki mbutu sur les réseaux sociaux. Batu batelemeli yango balobi ke non ya zana ba titre déjà basi ba PC titre akoki ko sala eloko azo sala wana te wana eza ko bebisa théâtre te to tunana. C'est juste une question ya tozo réfléchir biso nyonso parce que awa to ebika ke non Belvinde a bebisa théâtre par rapport à nini na yeba apete par rapport au bopesa pe biso pe eloko yango o bolobelaka ke non Poutine a bebisa théâtre. Na pesi bino kaka ba exemple ya batumi satu awa ya Sherika kobimaka pona koya kosala analyse ya ba film ya Poutine ememi problème bo rappeler que nous on titre koto c'est-à-dire que non yoku toroki même pas wana eza ko bebisa théâtre te wana eza ko bongisa théâtre. Divina pe ndenge a joua et pas Muchopi o ememela ye ba problème wana eza ko bebisa théâtre te eza ko bongisa théâtre. Gatsby ce qui eza pe ya solo ke non akutana ki soki na milieu peut-être ya famille Libota bake ko signaler nani mama Loketo ke no Gatsby boye et memele susu ba problème yango yazaka mutu akanda bomoni ke no na yebisaka bino balobela ba yebisa biso ke no yazaka ta boyebise likambo boye azalaka mama na te ya mwasi na te ya vandi kimia ayoki likambo a réfléchir même ata pour 2-3 minutes et puis azwa solution bien a réfléchir anini azwa décision yembala moko bandaka kotomboka. C'est-à-dire tant ba PC kaka rapport ya Linda ya Divina ba PCP rapport ya Gatsby mbala moko acheba na batu bouton skonga nazotuna wana eza ko bebisa théâtre te wana eza ko bebisa théâtre te parfois esalaka pasi ya bozwa kopakola batu salite na eloko eza ya solo te o bino bozo sala bomona ngote bozo welaka kolongola o eza na liso ya baninga. Ce malheureux, c'est vraiment malheureux. Biso nyonso na sa moi oyoyo
Et l'objet est dans la Bible, la parole de Dieu nous dit que non mutamutokolu akolia na mutoki na ye. Mais bato mususu bazolinga konnuire ba vie ya bato. Exemple terre à terre na oyeb sabino que non, ce que ezalaka pe poutinité que non, ape sakata mwana o chance divina, mais na minute o divina za na Lubumbashi. Na Lubumbashi linga sa ndeni. Déjà zaki konnuire vie ya mutu. Pona kaka kenai koluka lipa. Et les lobby oki ozwa lipa ngo olie, mais lobby oyebite soki okolamuka so olamuka te. Pour une vie où chacun finira par mourir, tôt ou tard, ça ne sert à rien. Et ça n'a tina mon côté. Et ça n'a tina mon côté to inana. Et ça n'a tina mon côté à kenon, bolinga ko nuire vie à batu, vie à bana, vie à bandeko. Tant que toza ba lekize la bisonyos. Tout ça on ne fait que profiter. Est-ce que vous comprenez la place naza? Non, qui passe si bana batu bo ninga ko nuire bango vie pona nini. Place nous sommes à vendre ka erreur ezalaka mabe ezangaka te, erreur esal ezalaka. Famille Libota, toza na film na biso tozota la kuna, tozota la na Bellevue télévision. Batu mususu balobi ezaka ka vini ye mokonde abomi mwana. Vini ye mokonde a cheli mwana na ye poison. Pour nous faire souffrir peut-être Turbo, à la fin des comptes Turbo, na Davina Bakabwana, et a récupéré nani Davina. Est-ce que ça y a solo? Na moni ndeko kwa komi alobi eza vini ye mokonde apesi mwana na ye poison po amemisa Turbo ngambo po Davina azongisa ye azongela ye. Le monde est tellement méchant. Bozolanda. Film oyo bandeko za film moko boye il fallait to kende parce que mbutu oyo ekoti na kati bota biso nyonso tokomi kotatone eza vini eza Turbo eza Aziza to eza nani oyo abomi mwana. Mais la majorité bato bazo bakaka eza vini, mais soki eza pe vini yango ke non da abomi mwana tie mwana na poison mais aza ndokile sorcier. Nanga peso ki ngande nana ni Davina na ozongele te. Na ozongele te. Et si la 9e épisode ndenge nini nzambi. Et si la 9e te. Et ki ndata na 10. Faut pas samba pinza. Donc bato ebele ba komelinga ke no ezaka ka vini. Et c'est grave, hein? C'est grave. Surtout nenge Turbo maïle soukiye. Turbo maïle soukiye. Turbo vraiment na yokeli Turbo mawa. Amutupe moko lobakate. On dirait donc rôle Turbo azo jouer. Autant ndenge rôle azo jouer. Ozo sa non ozo ebate Turbo penza. Non, wana penza za penza acteur. Turbo non. Non. Donc a dongoli misu. Donc a commis dépassé. Donc a évité abandela wapi asukela wapi ngambo. Donc à quoi il problème? Oh koyoka pe holobake non nasala ki erreur ya kobala mwasi abota. Nasala ki erreur ya kobala mwasi abota. Nayokeli Turbo mawa moko bandeko tali boye adongola misu mabe atelongi na se mabe vini a manke ye mabe vini a finga ye mabe. Donc non vini les consommateurs au monde ka nzoto mike wana makambo eza
Donc, Turbo a se retrouvé na état moko oyo, on dirait aza coupable po abalaki mwasi na mwana na miniti kaka mwana ngo aya kokufa makamango mit. Donc au mona kaka donc franchement signe ya mabeza kaka signe wana tangu Davina akaina ko solola na Vini. Donc oyaka ko salela ngo analyse na sima to sisa nano film ngo. Mais Turbo a pesi pasi na okeli Turbo mawa. Na okeli vraiment Turbo mawa makasi. Ngambo oyo kaka penza banani balobaka ngambo. Ndeko moko nzabete Marie-Jeanne aza mutu te. Marie-Jeanne alobi otofi voilà Davina mikolo Davina penza na top Davina penza na top Davina aza vraiment na top. Ami boaki na saleli mwana na ye atali bapasi oyo azalaki na moma nyonso avandaki na mwana na ye mwana kende kaka boye. Bandeko soki na koloba nalobaka mokie na filme oyo tolongolaka distraction tozalaka distraité. Dans la vie, c'est vraiment important de ne pas. Donc, c'est vraiment important. Tous à la distraité. Vous savez, c'était hier, hier, n'a pas quoi, je crois, tous na prière, n'a pas quoi. Pasteur Aloba qui est l'eau qui très profond. Il y a un temps dans le lobby que non, et ça distraction qui ne kotaki. Donc, Davina, elle était distraite. En même temps, petit Turbo. Yes. Parce que lorsque pe moi na aye c'est que non boye bakutana kina Vini mbala moko pe alobi azui décision ko banda ye mo ke kotika mwana na ko ke kozwa mwana. Ta on alobi que non to longwa kana distraction to sala to longola ka distraction za iloko moko mabe parce que diable na no zala ka rizer. Diable a côté la ka bato a partir distraction na pande diable azo sala musala na ye. Oh, lobby pasteur a lobby que no bande ko bomoni esprit de mort tango yaka. Donc na minute ka ke kolata yo pa effet pe monani. Tango kolata yo ça n'atteint distraction lorsque tu es distrait. Donc les esprits moko boy tango ekoya boy pam mbala moko pe se manifester. Nde yango wana. Na lobi la bino ke non. Tous à la souple, tous l'ongolo, à distraction, tous à la distraité. Davina, lorsque, à mon avis, déjà apparition, il y a Vini, jour en mariage, il fallait tellement, à ce décision, nani déjà à réfléchir. Oh déjà n'est qu'à bimé là qui a déjà jour anniversaire, il y a mariage n'a boye. C'est-à-dire que nos mouvements zamabé. Il faut na fongo la mise sur un niveau nyonso. Donc eza makambu déjà balobaka les 20 tirer il faut les boire. Mais ngana yo oto ta la filme wana. To tirer kaka leçon. To za la kaba distraité. Au moins na distraction kaka na nenge bazaki ka distrait, azaki distraite. Moi nana yepe akei. Ndena kanisi kamba moko passer na biso lobi alobaki bandeko. Bomoni lorsque vous êtes distrait, esprit de mort lorsque yaka. Et yaka lorsque écoute yo pe na distraction, papa na effet. Na effet. Et ça la vitesse moko papa lorsque tu n'es pas distrait, et quel zongipe.
yango yaka pambala moko na effet yango na bomoni pe effet yango wana pe keno junior ake bandeko tozela totala coupable ekozala nani mais soki Vini nde aza coupable ou encore yenda bomaki mwana na ye vous les hommes na koloba kene mibali boza batute ekoki pe kozala kasi mwana ngo obota otikala koyokele otikala kosala dépense te metala ninga zo ko finga tirbo irresponsable abosane ki responsabilité na ye mais aye ko finga turbo irresponsable na kati ya ndaku na ye mais ya tikala ta ko zo responsabilité a mwana te mais aye ko finga mobali abatu aye ko finga turbo irresponsable turbo peut répondre ye yo ko finga nga irresponsable est-ce que yo zo responsabilité a mwana oyo munoko pe vini ekangaka te azozongisela bi ke non parce que akufi na kati ya ndaku na yo ya mwana oza irresponsable. Can you imagine? Can you imagine? Ta on azolo bakeno bakoma ki distrait eza po nini? Et fait wana kaka jour wana kaka ya mariage eloko wana kaka vini ya salaki malgré que non turbo alimbisa ki alobaki que non mabeza la te papa balatisa ki babage voilà. Tangu bakoti na ndaku turbo il fallait fongola misumbala moko ya koloba que non jo o déjà ninga bimi wezaki déjà signe ya mabe départ ezaki déjà mabe. Na ngambu pe ya nani ya Davina. Et souki wana te distraction mususu ye kokota ya nani ya nani ya Aziza. Boso mona ba makambango, bo mona ba makambango. Et souki pete Aziza pa ye na ya ye. C'est-à-dire que non, nangambo a Turbo Aziza, nangambo ya nani ya Davina Vini. Tout ça eza nani Poutine. Ta kuna tokomi to vandi ma ouais. Innocent batu ya mwana na kei. C'est-à-dire que non na kati ya film ba innocent ba kozala combien? Parce que innocent liboso mwana batu akei. Mabe makasi. Alors tous la kaka ebele wana bandeko naza eloko na oloba te sur ça. Na oloba donc na ki mutema pasi. Mais to tirer kaka ba leçon. Tous la wana lisusu ebele yango nazo ba toujours que no bandeko bozala toujours na eloko wana ya keno ya partage ya ko aimer ba commentaire ba ninga pona nani YouTube a continuer toujours na ko booster ba élément ya ou encore ba filmer. Vous comprendrez la grande famille c'est au moins ça. Nakangi nanu parenthèse ya filmer et nazo continuer toujours na ko insister ya koloba na Candy Star toza na film tozo tala ataya. Et c'est aussi d'aller jeter un coup d'œil de l'autre côté et ça a vraiment bien makasi parce que toyebi biso nyonso toza wana kaka pona Poutine toza na eloko tokopesa Poutine te à part akotia na kati ya prière et puis kotala ba film na ye. C'est ça notre soutien. Can I have the cable please, the red one? Yes please. Are you using? Please, just for a few minutes. Voilà, bolimbisa la grande famille, on a chargé phone et bandu ko décharger. Voilà. Vous comprendre la grande famille, c'est au moins ça. Alors, l'isolo na ela ki bino tozo ngasko na l'isolo na biso. L'isolo na biso eza ke non. Gatbi alobi eloko moko eza très profond. Pourquoi kolinga ko nuire vie à mutu? Lorsque to luka vie et lorsque malgré to luka vie yango toza ba passager tôt ou tard to kufa. Vraiment na lobela nzambe na oka pasi ya komona mutu azozwa temps ya ko planifier ndenge ko nuire vie ya mutu. Ya ko planifier ndenge ko boma mutu. Ya ko planifier ndenge ozolinga ko kitisa muninga. Ça fait mal. Pour Gatsby alongola bimisa. Pour Gatsby aloba bongo c'est-à-dire azomona makambo. Oui, effectivement tokoloba te que no azomona makambo te soki boke na page na ye na ba plateforme na ye boko mona ba insulte moko o eza yango te.
ba insulte o eza yango te bozalaki na bango baza lisusu te alors bopesa bango chance bakende ko continuer vie c'est peut-être ça o ya zo senga. Are you okay? Are you okay? Bozolanda la grande famille. Donc il est venu juste rappeler aux gens. What's happened there? Hey, vacances, pardon. Okay, it's fine. It's fine. Hey, bandeko boli misangai. Ah, vacances, babandi vacances. Ah, 10 janvier. 10 janvier. 10 janvier. Donc, va ero nazalanga ngamo kwa. Donc, babandi vacances. Vous comprendre nga pardon, boli mbisa. D'accord, bana izalaka aboye. Pardon, boli mbisa vraiment. Je m'excuse vraiment. Alors, c'est au moins ça la grande famille. Pour moi, na alo baboy, c'est-à-dire que non azo mona makambo. Pourquoi bozo nuire ngai? Pour nazo luka vi nanga. Oh peut-être lelo te lobité na okyo sani na okyo kufa nanga na bino to kufa toza ba passager. Pourquoi kolinga ko nuire vi abato? Et ça sera aussi jusqu'à quand les insultes sur Bobano Finga Banoyo. Ce qu'on a eloko ezoleke langai. Est-ce que vous les abakwiti? Est-ce que vous avez vraiment la réflexion ya bien à kolobake non? C'est-à-dire bino eloko moko donc boyo kata soni wana te ya koluka bana o bazala ba adversaire à mama bino. Donc bana oyo boko misabango ba adversaire à mama bino. C'est la honte, ça fait vraiment hein? Et là qui ça vraiment que non, boza ba tout moko bobo réfléchir té. Boye ba peut-être à niveau mama bino, tena mama bino peut-être à niveau ni lo yité. Donc lorsque boza ko finga bana oyo ya koyeba ke non bano bazaka pembeni ya mama bino baze so pembeni ya mama bino te bakomi ba ennemi ya mama bino bokomi ko finga bango mbala moko boyeba ke non bozozwa bango ba okoma ba adversaire ya mama bino. Oh God. Lelo Gatsby a commis adversaire ya mama Loketo. Lelo Divina a commis adversaire à mama Loketo. Oyo bana yangani babima tepe baloba IOAT. Mais façon obino bo kumbela bango eza ya continue bango babima ba ya koluba. Mais je ne pense pas que no bano ba kolubaka. Ba kolubaka te. Poso ibazaki bana koluba be baluba. Alors quand on ba loba te, c'est-à-dire que no ba loba pe souté. Bino bozaki bato moko vous les abakwiti bozaki bato moko ko respecter bango na respect o bango bazo retourner et bazo pesa mama bino sans pour autant que loba oui bino bokasi ne bazana ba ba vérité mususu te ba yebité ba yebi kitoko tant ba osa ba vidéo pas peut-être na ba décor ba sali vidéo bazana Poutine. C'est un message fort, c'est un message fort o bazo tinde la bino, c'est un message. Yakoba bino tant tozaki kuno bobane kolinga te tozana mutu na minute tozana biso na ye bolala na bino pongi bino il faut batumsu ba réfléchir na place na bino ba loba na bango te bazala na bino bomona bango pembeni ya Poutine bomona bango pembeni ya Poutine te voir même pembeni ya Dinana te mais aujourd'hui ba se permettre baza à l'aise ya kosa la vidéo ezaki eloko koloba ke no bino bovanda na bino kimia. Pour bango so babane ko sala ba vidéo wana ingo sala nini ingo sopa bango. Alors plus ya ba insulte na bi message moko ya insolence o bozo tini la bango. Alors bango ba répondre bino te. Ba vidéo na bango kaka ndi banda ko répondre et banda ko yebisa bino ke non botala siko. Les abakwiti bozala batu moko boye ke no bo réfléchir à koloba ke non. Bolukela ka mama bino ba adversaire te na makasi. Bolukela mama bino ba adversaire te na makasi.
Et surtout ceux qui viennent de bon la maman bino de azapomba. Vous savez, il arrive des fois, net il est là dans qui matière moko. Il y a Karine Pala. Nazu matière pe il y a Sherika na oloba. Si qu'on a ça le coso en bon modé. Nazu ba matière wana na tiango na mesa. Nathalie na biya. Ce qui na bimi awa na matière à Sherika na bimi na matière à Karine Pala. Automatiquement na nous kobima na ngeza déjà présence à Poutine. Ce que on a obimi sa boy. Peut-être ba homona isusu ngate o na yiki koloba ba homona nde Poutine. C'est-à-dire que non na tiango na koti na paramètres na balancer les pour et les contre tant on a au loba. Conséquences et anines tant on a au loba. Oui, on a oki ko ya ko loba na welisi ke neza matière. Ce que on a ya ka na welisi ka na cheka maile ya ko loba ke neza matière na welisa mbala moko chaîne nanga peut-être batu batala ngana zombungo ya YouTube. Maintenant la personne de belle vie. Nena loba nini? Nena loba lorsque bino bo ya bo finga bana oyo. Bana o ba omona bino te ba omona pe ka mama bino. Po ndenge baza wana ba yebi pe ndenge bino bo fonctionnaka. Po bo mona bango ne ba komi bo mona bango te ba komi vraiment ba zali susu donc place nyonso baza vidéo toke nango bongo. Donc super parce que ba minute biso to ka ndenge to lobaka te ba mona biso neti ba yuma na minute to ba dokina bango kana ba vidéo. Ce que bino problème na bino na olinga ke no bo respecter non pe maman na bino yango na pesi exemple ya ngamo ke no na zui matière ya Sherika mais Nathalie Sherika ninga zo sala musala na eyebi kaka ye il est sincère ou il n'est pas sincère azo au milieu des villages ou bien azo au milieu du village te eyebi kaka ye mais Nathalie na koyaka ko bimisa mbamo te et que n'est qu'un n'engagé mais matière aussi ezaki batu mususu ba chroniqueur ba chroniqueur mususu awa aika ka mami ki azota la tête conséquences kozala nini pourquoi non parce que bino tango boya ko finga bana oyo boye ba keno mbala moko bozwa bana ba okoma ba adversaire mama bino parce que bo réfléchissaka non pe bongo te ya koloba keno tango toke ko finga kuna toke ko finga pona mama biso c'est-à-dire que non mbala moko automatiquement bana ba okoma ba adversaire mama biso bo pesa kate Bokenara ngungu. Hein? Autopsie, autopsie, bataille, autopsie. Marisa. Poutine a son maman wapi. Bataille, autopsie. Bonjour là dans la grande famille. C'était au moins ça. Gatvi. Azan a regret. Ya koluba o ya lobi wana nanzembo pe bayini nanga baluka kanini omona babiloko ya bongo tout ça eza bino te boya ko finga automatiquement c'est votre maman bozala kana no apaiser ya koloba kelo makamususu pe tanto olingo bima boye eza mama biso nde to obebise image hey pour une vie où chacun finira par mourir, tôt ou tard, ça ne sert à rien de nuire aux autres. Ils avaient des plans de malheur pour vous, mais ça n'a pas marché parce que mal aussi à concourir pour votre bien et c'est ça qui leur donne tant de rage. Oui. C'est grave, hein? Bon, on est là, nous autres là, Tozawana, pour nous faire ça, bana force. Mais, bana, moralement, baza vraiment menacé.
Omoni oto yaka ko afficher liboso boye ezalaka ya solo te. Naloba toujours que non, la sincérité est en akati. Et ça passe. Et ça li passe. Bo pe ça na chance ba continuer ba vie na bango, ba continuer carrière na bango. C'est la moindre des choses. Si votre maman elle est spéciale, si votre maman ça se peut nini, bo pe ça na ba continuer ba carrière na bango, bo pe ça bango chance et tout. Bazalaki na maman bino esimbité. Et lelo il n'est pas dit que non baza privé peut-être il y a Poutine ou alors baza ba komi privé pe ya dit non. Ba komi au moins ko jouer na ba chaîne oyo ba tchela bango point ya koloba yeno bino kuna te tant que vous nanga bino boki oni atakuna te. Donc ba komi auto ba kanangele to balwa de nini. Donc non que ba que non baza donc ba komi libre. Ba komi libre. Et le quoi souki ça que non, il faut toujours qu'on na bato. Il faut toujours, c'est vraiment important. Nous tous tous on a un caractère, mais toi essayer yaka yakoye bakovanda dans la société. C'est vraiment important pour toi yebi lobité. Bana o balinga ozala bana moko boye oyo, peut-être maman loketo, alinga ozala lobby avandi na ya zo sa isu musala te banonde bazo ka lelo ndenge bango ba mu pesha ba nani ba Poutine ba komana papa elombe na bango aza na sans esprit mama loketo aza sans esprit ka ni omona ke ba agitation na sans esprit. Alors bref, c'était au moins ça la grande famille beau aimer beau partager. Je crois tokutana na pourquoi pour na filmer na biso ya innocent ou coupable toke ne koyeba likamwango ko suka ndenge nini nani akozala coupable nani akozala innocent nani abomi junior nani atielaki mwana poison ngo batielaki ndenge nini ezaki na hôpital ezaki ndenge nini parce que ceux qui tolobi pe toloba ezaka difficile à comprendre hein? C'est vraiment difficile à comprendre. C'est vraiment difficile à comprendre. Moi, on a une crise nanda. La grande famille, bisous là-bas. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.